nangwaka opika pende di eloko yango bozelaki yeye sango ya mokwake ya mbiji mpo na bino nyonso baressortissant sud ubangi bana ya gemena ya bino yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo amesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa gemena Kinshasa kasi bavol yango mpe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba na ngwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili emona mpe ndima lelo asopeli bana gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala mardi ela na wota ya bino merci pour oser bebo sa télévision na bino pona kolana info ngala journal ya peuple pour la peuple to pour la journal pour son premier ministre Jean-Michel Sama profitaki na séjour na ye kuna na kolezi po akende ko rendre visite na élève ya école Mutoshi école o etongamaki mikoleleki na dina sona pesi bino ba détail. Sur place, na qualité na ya ancien élève ya Mutoshi, pe ancien DG ya Jekamine, premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge azwaki maloba. Liboso ya ba élève epai wapi a conscientisaki bango, a exhortaki bango ba travailler makasi po lobi bazala batu pambate yepe atanga awa na époque na bango directeur ezali bango monsieur Munganga oyo lelo azali agent na Jekamine ya Kinshasa epai wapi abandaki kopesa bango ba conseil ba travailler malamu po avenir na bango ezala meilleur bosengeli koyeba keye a respectaki batoli wana talatina asimaki ba poste ya makasi na Jekamine pelelo azali premier ministre parce que ami pesaki talatina asengi na ba élève nyonso ba travailler makasi pambate parmi bango un jour premier ministre pe akoki kobima pe quelques élèves bakoki ko assumer ba poste ya minene awa na mboka nyonso wana ezali ko travailler malamu na mosala pe mingi prière ezangate ba fixer regard na bango na croix ya Jésus-Christ boye ba ke sur instruction ya premier ministre ba bâtiment ya école oyo Mutoshi ba bongisaki yango kitoko kaka ndenge bozali komona. Tobeka bongo masolo ya commission électorale nationale indépendante Senina Mokuse oyo kuma makabongo epala mwana mboka Denika Dimakaza diba portaki plainte na la police nationale congolaise suite ya ndenge réseau moko ya batu bazalaki ko fabriquer ba carte de lecteur ya lokutande na tina wana la police atie maboko na bato oyo bazalaki kosala bongo bolanda reportage oyo Stéphane Skanda sali bino na commentaire ya Joseph Willingela. Il y a plein de Seni va introduire la police nationale congolaise qui m'a beaucoup na 4 personnes ou pas 3 policiers puis moko azali na 4 ya réseau ya production ya ba fausse carte de lecteur nyon spécialement qui na antenne ya Seni ya Gombe na koki kotanga papinya tipolo oyo a exercer lokola temporaire na centrale électorale azala ki na ba complice na ye 3 policiers brigadier en chef Tuzi Kizunga Njoli, Séraphin Mwanda Mangala, Pe Gloire Mbala Luyeye, Papinia Tipolo, Azali informaticien. Yende attire en place réseau à faussaire Oyo. Pazala qui coproduit ma faux carte de lecteur na résidence naye Oyo Zouami na Bini numéro 30, avenue Kipamba na quartier 3 Nanjili. Modi opération na bango ezala ki boye. Pa policier totangi bango bazalaki ba intermédiaire entre informaticiens Papinia Tipolo pe ba demandeur une fois ba demandeur ba carte une fois ba demandeur pas commis sous place autour na soi-disant duplicata to pe carte de lecteur pour na oyo nanu basala enrôlement te pa policier pa ko fixer montant ya mbongo kasi Papinia Tipolo ye azwaka kaka 10 000 francs pe mokolo elandi a livré na ba demandeur ba faux carte de lecteur topé ba duplicata et sengeli boye baki ba matériel ou informaticien nyati azalaki kosalela ezali ba machine o yakala o seni asalela kana 2018 kasi bosimba ke ezali ke bat oyo nyonso oyo
bazali kodétenir bakarte epesami na modèle oyo bakovote te na baélection le 20 décembre 2023. Tobeta bongo masola ba candidat député pour la que moi Mboka Didier Mazenga secrétaire général adjoint ya Paluye akitaki na Masimanimba kuna na province ya Kwilu wapi pai akendaki ko lancer campagne électorale na yepe asala ki ba activité ya ndenge na ndenge. Michael Bristo to azaki na compte info lingala. Masimanimba en ébullition, Masimanimba tombé sans résistance, na arrivé leader ya ba candidat bango tout, l'homme de Kisalu Nantola Kutuba Nanima. Didier Mazenga Mukanzu azwaki nan bonheur na qualité na ya ministre ya tourisme en fonction. Engombi ya population yaki koyamba ye non Mazenga Mukanzu Didier leader na bango tu na ndenga mukete. Tous les voisins bakoti na basamesa baluka misusu bakoti na sambetu. Et bongo tengo akomaki na résidence na ye na Masamuna. Po asolo na population full oyo ezalaki wana pardon ezalaki système ya niata moninga senga pardon bino moko bolukela yango kombo le numéro 82 na députation nationale na circonscription Masimanimba pe 133 na provincial Didier Mazenga Mukanzu asololaki na ndinga muntu mayele sala lukumu sambo na territoire ya Masimanimba mumetambola na fumu ya bwala mandana nyonso ya mvimba ayebisaki bango na présidentielle choix eza kutu mibale te numéro 20 Fachi Beton yanyage candidat na beto sambu na présidentielle belo zaba numéro nani numéro combien. Deuxième journée, vendredi 24 novembre. Oui, ensemble, le roi de la forêt, non, orchestre na wenge musique à maison mère. Bah, nyata ki konono na ndenge ya jeté. Awa na terrain ya Masimanimba. Tango Didier Mazenga Mukanzu azwaki maloba. Asengaki na Massimo Bimba. Ba voté numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Candidat na beto na présidentielle. Dina na yandi. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fasi beto beto bulani mabongo. Fati. Si mayebisaki bango ba voté ye moko numéro 82 na national 133 na provincial oyo amoni ali atondi aya po na minute oyo terrain si yindi na ndenga kosakana te soki oza o candidat mombete olingi olia makofi ya 82 133 oyanduka ozwa kizunguzungu neti kiyungulu boxeur politique yeyo aye Didier Mazenga Mukanzu. Na masolo ya candidat na députation nationale numéro 589 pour na funa maître Magloire Kasongo azalaki mokola dimanche kuna na église ya pasteur Pascal Katanga na Ngiringiri héritier Mapine Migor Tingi reportage. Maître Magloire Kasongo, secrétaire général ya AVC, P coordonnateur adjoint ya regroupement politique AVCA a kendaki weekend eleki na église ya pasteur Pascal Katanga oyo ezwami na commune ya Ngiringiri pona kosambela nzambe lokola mo Kristo monene. Maître Magloire Kasongo akitaki wana pona kotika campagne électorale na maboko na nzambe. Depuis yango ebandaki Maître Magloire Kasongo azali kokende na ba église ebele pona kotalisa ke azali mwana nzambe kotalisa ba ambition na ye epai ya ba Kristo enfin ke baye bana kopona ye pambate azali candidat 589 pona circonscription électorale ya Funa pe ba pesaki maloba Maître Magloire Kasongo oyo bazali ko benga espoir ya Funa azwaki maloba pona kotalisa projet de société na ye oyo ezali vraiment ba Kristo esengeli pe balobela bandeko na bango ba Kristo na tina wana kotinda bato oyo bandimela Yesu ebele na parlement pona kolobela bango bosimba ke message ya Maître Magloire Kasongo ezalaki capté 5 sur 5 pambate ba fidèle nyonso ba sepelaki pe bandimi ba projet nyonso ya numéro 589 ezali vraiment intéressant. Pourquoi je suis venu à l'église et pourquoi je suis candidat? Bon, je vous dis pourquoi je suis candidat. J'ai toujours été électeur comme tout le monde. J'ai toujours soutenu les candidats, bien que je suis un politicien. Je me suis toujours réservé de poser la candidature parce qu'on a toujours fait confiance aux candidats que nous avons toujours choisis pour nous représenter au niveau. Bien à ce que la voix des enfants de Dieu soit portée au niveau de l'Assemblée nationale et veiller à ce que l'option qui sera levée au profit des enfants de Dieu
soit vraiment respecté. Nous savons très bien que quand on est député, on a les moyens de pression dans le cadre d'un contrôle parlementaire. Et là-bas, j'y veillerai. Et j'y vais aussi pour plaider pour que le travail au Congo soit réellement accessible à la grande majorité des Congolais. Nous savons très bien que notre pays est si riche, nous avons des potentialités qui peuvent nous aider à aller de l'avant. Bana ya Funa, candidat Nabino Yeyo, Maître Magloire Kasongo, numéro 589, Yende Ayena projet à Malamu pour le développement ya Funa, Azali toujours pene ya le génie blanc, Maître Dide Boudimbu, Oyo Azali autorité morale ya AVC, pe coordonnateur ya regroupement politique AVCA, Bango Nyonsope, Nasima ya chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi de Chulombo, Fatu Béton, 589, Nde numéro ya Kopona. Namasolo ya candidat numéro 1184 pour la députation nationale ya Tchangu P 484 pour la Kimbatseke Victor Bosoku à Kitaki P. Alors ça qui campagne électorale na ye week-end de qui sur place témoin événement Edi Mbani P Michael Bouistot. Moto yango bozelaki yeyo, les leaders des jeunes, l'homme du Saint-Esprit, Victor Bosoku et Kaka, Tchangu na Tchangu, la force qui écrase, aponaki dimanche 26 novembre pour la lancement et campagne électorale na ye, sous les thèmes ya social. Tchangu Mobimbezala qui kozela ye akweya na mabele, les numéro 1184 na députation nationale, pe 484 na provinciale na commune qui pensait que tellement azalaka motema boboto, bobenga ye papa ya papa social na bango nyonso, atambolaki na population corte à corte à makolo, boulevard Lumumba Mobimba, tiko kota na masina quartier 3, ayaki awa na orphelinat ASD, ayaki awa na orphelinat ASD, wapepa ya mamaki na moko ya bankadro ya orphelinat Madame Frida, asololaki ne kitoko sima nango. Constant ezalaki très amer na nenga kosakana te, kuona ma ezalaka te, ba matela kutu koloba te, ni frigidaire pona kobatela mwa biloko na malili. Maboko pe leka ye pete Victor Bosoku, pardon, abambolaki bango zamba ya badon, ya ba vivre na ba non vivre ndenge boza komona, boko kanisa suka ki wana, tintin, abambolaki bango lisu enveloppe ya kilo, boyo kanenge Madame Frida pesi merci. Non, senga non, merci beaucoup. Yembo pe le bienfaiteur Victor Bosoku, Tchangu na Tchangu, alelisaki lokole. On a zali bongo na numéro 1184 na district ya Tchangu et puis 484 na commune ya Kimbatseke. Bokomona ke campagne na na zone ensemble on a deux volets. Surtout boyebi ke nazalaka artisan moko sur le plan social. Biso to soutenaka chef de l'État na makambo social yango na préféré pe na lancer campagne na ngai na bandeko bazali na masina bazaba orphelin kolonga wana asalaki carnaval na ngombi ya population oyo bazalaki kolanda ye pona ko communier na bango bomesana na ba numéro na ye na députation nationale numéro 1184 na Tchangu pe na provincial na commune Kibanseke numéro 484 tangu akomaki na lieu ya meeting ayebisaki bana ya Tchangu ba voter ye na numéro na ye 1184 na national pe na Kibanseke na provincial numéro 484 atalisaki bango que aponi Tchangu par conviction eza pona koluka mbongo te lui bolanda luyalu ya population Tchangu eza koyinda pe koningana po molobeli ya solo Victor Bosoku kaka akwei na terrain na nenga kosakana te bolongwaka deja na nzela po fimbwa kekele ye Candidat numéro 540 Namo Mbappé, numéro 117 na Kisenso, honorable Neron Mbungu a passé un week-end moko très chargé. Ladi Landu azala kisima simanaye. Week-end de Zalaki très chargé pour le numéro 540. Na députation nationale, Namo Amba, P numéro 117 pour la provinciale na Kisenso. Honorable, Nerombungu, Fumabanga Moyo, Oyo Asangisaki, plus de 1000 mamans, na salle de fête na ye, Oyo Zwami na quartier Bikanga na commune na Kisenso. Et Zalaki Bongo, ba mama ba teka na wenze ya hai, ba yaki ebele po na kolakisa attachement na bango et pa ya Fumabanga Moyo, honorable Nerombungu, Oyo atelisaki bango projet de société na ye,
ye biloko nyonso ya malamu oyo ye amesana kosala akokoba kaka kosala yango pamba te azali moto ya sika te ayebi pasi ya kisenso pe ayebi pasi ya mo amba atiaki na bamama esengeli bakeba na bayaka pe bakimaka koluka kozwa bavoi pe kosundola population ezali eloko malamu te asengi bamama nyonso bazala na vigilance moko ya makasi mpona baélection ya le 20 décembre. Message ya honorable Néron Mbungu ezalaki capté 5 sur 5 bamama nyonso batondisamaki na esengo pamba te apesaki bango cadeau surprise ya maputa ndenge kaka bozali komona na ngambu na bango pe bayaki na bakado ya ndenge na ndenge mpona kopesa na mfumo banga moyo pe kolakisa ke bango nyonso baza na nsima ya numéro 540 mpona députation nationale na Moamba pe numéro 117 mpona provincial na Kisenso. Na micro ya Info Lingala bango nyonso balobi bazali nsima ya mfumo banga moyo. Honorable mwana biso abanga moyo mwana biso amabele alatisi biso to sepel pe amakasi to fongole lien porte ndaba pambole penake liboso mwana malamu akabaka. Na nsima ya salle de fête na ye oyo ezwami na quartier Bikanga akendaki na base na ye na quartier Riflar toujours na commune ya Kisenso epai wapi etuluku ya bamama bazalaki lisusu wana mpona kozela ye tango bamonaki mfumo banga moyo akotaki esengo ezalaki makasi. Message ezalaki se moko numéro 540 mpona députation nationale na Moamba pe numéro 117 mpona provincial na commune ya Kisenso. Bamama nyonso ya quartier Riflar balobi si ba vota Néron Mbungu même avant l'élection bango nyonso bazaka kasima na ye cadeau ya maputa pe epesamaki kuna bamama nyonso ya Riflar basepelaki babinaki balobi surprise ekozala soki mokete candidat numéro 540 na députation nationale pona Moamba pe numéro 117 na commune ya Kisenso esi ba voter. Mona mabele na tata na ye mama na ye na ye mobimba bana kala na ye le na stepel ba bateka la mapona voter ide taki na voter déjà amisusu ba ye na ba base ka tang ba yoki ba élection mais Néron Mbungu baso banda kala mana ena deke lelo to komina ma famille bosimba ke bana nyonso ya Moamba balobi bazali sima ya honorable Néron Mbungu mfumo banga moyo numéro ezali moko 540 pona national pe 117 pona provincial na commune ya Kisenso. Nyonso wana ezali kotalisa ke misala kitoko babosanaka yango te mfumo banga moyo vanda na yo Moamba moto azali te. Nadia Makombo azali candidate numéro 50 pour la députation provinciale ya commune ya Makala ye asolelaki na base na ye ya 18 quartiers ya commune ya Makala kuna na paroisse Saint-Clément. Sur place témoin événement Igor Tingi Héritier Mapindem. Numéro 50 pour la députation provinciale na commune ya Makala ezali bongo Nadia Makombo mwasi ya Mayele mwasi ya Bwania ye asangisaki etuluku ya bato na paroisse Saint-Clément na commune ya Makala mingi penza na salle babengi Père Léon ezalaki bongo ba représentant ya 18 quartiers ya commune ya Makala pona kobetela bango lisolo ya députation provinciale pour ba élection oye kosalema le 20 décembre ezali koya numéro na ye ezali 50 asengi bana nyonso ya Makala bapesa ye confiance bakozala desite pamba te yende ayebi makambo nyonso elekaka na Makala akaboyelaki bango bamaputa pona kolie utile à l'agréable pona kolakisa attachement azalaka na yango epai ya population ya Makala na suka ya nyonso ye moko Nadia Makombo alobaki boye tobandaki campagne na biso na église tobandaki elongo na Nzambe bomonaki nazalaki représenté na ba cellulaire nanga lelo lisusu toye kosala ouverture officielle ya campagne na biso na kati ya Makala tomonaki 18 cellules ezalaki wana qui représente 18 quartiers tosalaki vraiment officiellement poto banda musala na biso. Alors numéro nanga eza numéro 50 ba mama o bayaki bako accompagner nga po tosala musala elongo na bana Makala. Bongo na sima mwasi ya nguya pe ya mpiko elongo na babase na ye nyonso basalaki carnaval moko ya kafu na baveni minene ya commune ya Makala po na kolobela numéro 50 afin que le 20 décembre bana nyonso ya Makala bapesa confiance na Nadia Makombo oyo ayebi Makala numéro eza kaka 50. Marie-Josée Ifoku aza candidate numéro 9 na présidentielle. Bolanda reportage.
1985 oyo epesa biso lipanda na 1960 oyo toza kokoba nango na bamagistrature nyonso ya mboka na biso yango elongo na mosali na nzambe na mama na biso numero 9 Marie-José Kifokoputa Punga toye kokombola système ya prédation inatosha. Honorable Florent Lebe Mupia asali ba œuvre ndenge na ndenge po na bana funa boyebake na députation nationale ya funa aza numéro 607 pe provincial ya Kalamu aza numéro 117 bana Kalamu pesa ili sous confiance. Reportage. Na balecteur nanga nyonso afuna bo vote ngai honorable Lebe Mupia Florent Bibi Play nazala molobeli na bino na ba institution nyonso ya mboka. Numéro nangai ezali 607 pour la députation nationale pe 117 pour la députation provinciale. Natondi bino botondi topo na ndekete po soki adodia kokende donc biso tozaka na candidat moko na funa oyo alelaka na batu asepelaka na batu aliaka na batu Lebe Mupia Florent. École primaire catholique Saint-Gabriel. Lolo ezali livraison baba. École primaire oyo ezalaki vraiment abandonné. Tosengi na bana mabele ya Kampinzi, bana Yolo Sud. Biso nyonso na sima papa Lebe. Na répété pour na Maïmatali Funa numéro 607. Maïmatali provincial Kalamu. Tobosa na te tout au Kalamu. Topesa ngona étranger te mais topesa ngona matembela simandaku bana ya makala tozo senga na bino bobosa na bolamu ya papa Lebe Mupia Florent soki lelo bozo sepela na forage o ezali awa ezali grâce ya honorable Lebe Mupia Florent bokanisa ye na makambo ebele apesaka ba kaye na ba école akendaka na ba hôpitaux apesaka kisi asalisaka bato na ba o bakangami pona ba maladi boye ba étudiant za pasi pona na énumérer bolamu na nyonso o asalaka awa na makala o asala na funa toujours avec la population sans discrimination aucune catégorie nyonso ya population ezala mobola malade handicapé aveugle ayamba asunga moto ya boye la voix du peuple c'est la voix de Dieu soki yete dans mais maezate mais papa zaki na souci ya biso bana makala tila ki biso forage tanga prometaka biso alongwa pe na kimbangu tazaka na kimbangu azosunga biso bana makala bana ngaba selemba nyonso toza ensemble bana matonge nyonso to bosana te ba tropa adresse te bana papa Florent Lebe Mupia Bibi Play bana za papa na biso toyebi bolamu asala pona matonge ensemble à la paroisse c'est pour Bangal 2 pour la assistance na ye physiquement financièrement azanga katile ba matanga même ba pasteur ba kufi Mwana mboka Eric Mwamba aza candidat na députation nationale numéro 950 pour la circonscription électorale ya Tchangu. Reportage Willy Joseph Ngela. Présence Eric Mwamba numéro 1 ya fondation Oeza na kombo na ye na commune ya Kimbatseke ezalaki mingi penza pona kotalisa na bana ya Kimbatseke ke baza bango mokote bazali pe abandonné te fondation Eric Mwamba eza ko evre pona bien-être na bango na ba domaine ya ndenge na ndenge awa sur place coach Eric Mwamba asengaki na population ya Kimbatseke en particulier basadere massivement na fondation oyo bazala libanda te ndi bakomona tina na yango pe bilengi ya fondation Eric Mwamba abanda bolamu na ye utakala Eric Mwamba kala mabota esungami bana bazotanga yo oyo ovandi libanda yeba ki fondation Eric Mwamba ezali en marche eye pona yo papa mama elenge kota na kati surtout na souci oyo Eric Mwamba coach azalaka na yango pona Tchangu na botombwani na yango vive la fondation Eric Mwamba fondation Eric Mwamba bazali kosala pona bana nyonso ya Tchangu surtout ke Tchangu mobimba indi
ndimi yango. Boye bake coach Eric Mwamba azali pe candidat na députation nationale pour la circonscription électorale ya Tchangu. Yende amemi mokumba ya Tchangu pe azana maîtrise na yango. Tout proche de la population. Candidate numéro 538 pour la députation provinciale ya commune ya Kimbantseke, Wivine Mitonga Chimanga ye alors ça qui campagne électorale na Kitoko. Reportage de Mbendo Longwanza héritier Mapindem. Mwasi ya mayele, mwasi ya bwanya, mama Wivine Mitonga Chimanga, oyo azali candidate numéro 538 pour la députation provinciale na commune ya Kimbanseke, a lancé qui campagne na ye weekend eleki na quartier Kikimi kuna na commune ya Kimbanseke, et pa wapi ezalaki pe occasion pour na inauguration ya siège ya Fonis kuna na fédération ya Tchangu. Bo simba ke ba cadre ya ndenge na ndenge pe ba militant ya Fonis parti cher ya patriarche Joseph Olengankoe Mukunji bazalaki wana ebele pona kotala siège na bango ya sika epai wapi misala ekobanda kosala ma désormais pona district ya Tchangu to fédération ya Tchangu. Bosimba ke nyonso elekaki vraiment kitoko. Mwasi ya mayele pe mwasi ya tondisami na bwanya Wivine Mitonga Chimanga, candidate numéro 538 pona députation provinciale ya Kimbanseke, azwaki maloba pona kotalisa tina nini ye a postulé ezali pona kosunga bana commune ya Kimbanseke enfin ke bazwa molobeli oyo azali valable oyo ayebi ba problème nyonso elikaka na commune ya Kimbanseke ye azali wana azali kosenga population nyonso ya Kimbanseke ba pesa ye confiance pambate asala ebele pe akokontinue kosala tango akozala molobeli na bango. Message ezalaki vraiment capté 5 sur 5 bana nyonso ya Kimbanseke balobi iyo bakovote kaka mama Wivine Mitonga Chimanga pona misala makasi oyo ye asala. Toye kofongola milulu na biso poto tambola sikoyo porte à porte lelo tondimi kokende na maponomi po biso bino bosengaki biso yango kasi toko la kabino lisusu te oyo ndenge tozalaki koloba emuwawa tosengi na bino bovote soso mboka o azana esika kokende te. Bosimba ke bana nyonso ya commune ya Kimbanseke bazali unanime balobi pona vote ya le 20 décembre 2023 candidat na bango ezali kaka Wivine Mitonga Chimanga numéro 538 mosusu te po yende ayebi ba problème nyonso ya Kimbanseke. Candidat na députation nationale pour na Lukunga, Maître Samuel Mbemba, Aza numéro 273, Pena provincial Aza numéro 250 pour na Banangaliema. Reportage. Bana Lingwala, Kintambo, Gombe, Barumbu, Komila Kinshasa, Mongafula, Yabino candidat député national, Yeyo numéro 273, Mbemba Kabouya Samuel Tanda, Oyo Aye Namupepe Yasika. Bon voté numéro 273, Mbemba Kabouya Samuel Tanda, Oyo Azalina Nuna Ebele Yako Pesa Pe Yako Sala, pour le développement ya district ya Lukunga. Et si li kakawanate, Bana commune Yangalema, na députation provinciale Yeyo numéro 105 toujours Mbemba Kabouya Samuel Tanda Oyo Azali na ebele ya kosala pesa monu passage di makambo oyo abandaki esengeli akokisa yango tina suka, c'est-à-dire esengeli asilisa yango tina lifobo yango wana toko vote ye 3 fois na députation nationale na Lukunga twi 273 na députation provinciale na Ngaliema twi 105 pe
na communal na commune ya Ngaliema tui. Donc oyo ezali kaka pona développement ya district ya Lukunga pe ya commune ya Ngaliema Mobimba. Lukunga Mobimba botala leader majeur empereur ya Lukunga na bolingo oyo bozali kopesa ye azali kolemba te kosala bolamu. Allié fidèle ya Fati Beton Mbemba Kabuya Samuel Tanda azali wana pona ko servir bino. Bobo sana ba numéro yote 273 pona district ya Lukunga pe 105 pona Ngaliema. Pesa mon passage dit. Bozalaki ebele pona kolanda info lingala journal ya peuple la peuple ceux qui vont sepela qui na journal ça merci na Fabrice Lundombi azaki na sima caméra pe na montage concours rédactionnel Joseph Willingela Nadine Asona Mouyala héritier Mapindemi ya superviseur qui journal ongala mino topsani rendez-vous Nicolas Koya au revoir CA aïe etumba nangwaka opika pendedi eloko yango bozelaki eye sango ya mokweke ya mbiji pona bino nyonso ba ressortissant sud ubangi bana ya gemena ya bino yango yo compagnie africaine d'aviation CA na mokuse oyo mesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya Gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa Gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba nangwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili mona pendima lelo sopeli bana Gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala